nasengi ngolu nayo kati na motema na ngai nazalaki na pasi nkolo yokangoli ngai nasengi ngolu nayo kati na motema na ngai nazalaki na pasi pote yokomboli ngai pongola motema na yo sembola loboko na yo longola ngai na pasi egumamelo na ngai yo Yesu nkolo na bomoi na ngai yo nzambe na nga yo Yesu nkolo na bomoi na ngai nakanisi bomoi na yo nzambe kati na mikakatano na nga nakanisi bolingo na yo nzambe kati na parcours na nga baoyo bazali bongo na boloko ngai vraiment naleki bango na nini ye baoyo bazali bongo na bamorgue ngai vraiment nga naleki bango na nini ye baoyo balali bongo na bopitalo nga vraiment nga naleki bango na nini ye baoyo bakokunda bango lelo nga vraiment nga naleki bango na nini ye soki nga nalamuki naza kotala bolamo na yo elekeli ngai yo nde yaya nanga kumisama o netolama nkolo yo nde bumbelo nanga kumisama o netolama nkolo yo nde nzambe malamu kumisama o netolama nkolo yo nde nzambe nanga kumisama netolama nkolo kolala kolamuka eza bitidite soki tolali tolamuki toza en bonne santé tozali kopema esengeli tonetola tosanzola nzambe beta mwa tour na hôpital beta mwa tour na boloko oyeba tina bomoi omona moto kitoko ana mbongo ebele me bazobondela ye po alia na lutu baolesa ye na lutu kwa mwana moke kende na boloko omona moto azangi liberté okokumisa nzambe okonetole po eza bato ebele baza même na bapoto wana akende hôpital terre ebetaka même tour na hôpital kenda kotala bato okokumisa nzambe mpe okozala vraiment reconnaissant na oyo nyonso nzambe azosala bien-aimé kolala kolamuka eza bitidite so nzambe alamisi biso tobeta maboko tokumisi ye tonetoli ye tosanzoli ye tozoleka bongo na Sentinel TV oyo emetaka na Manchester awa na UK na England mpe tozoleka na Soft 15 TV oyo eza en direct à Canada nzambe apesa biso mbela oyo mpona kokotisa réveil na kati ya bomo ya bakristo kolamusa bakristo kotalisa bango ke kolala kolamuka eza bitidite lelo bazokunda moninga lobi azalaki mpe na bavision na barêve lokola yo très souvent so na toke na cimetière tokokunda motu bamiso bakanisaka ye nde mawa mpo na ye akei bayebaka te next ezala nani le prochain sera qui très souvent mona mpe moto tokende kokunda bato azalaki wana nzoka ye le prochain ayebaki te atiaki mpe loyenge ayembaki mpe alelaki mais le lendemain nango quelques mois quelques années
yende les prochains na communauté wana. So ozo vivre vivaka na kotambola kobanga nzambe yebaka jugement ezali makamtu yozo sala etamboli na yo yeba oko rendre compte. Peu importe okoza no banga no nzambe te okomisa nzambe koko na yo omikomisa na yo mo Kristo no yako yakana yo yibaka o kondusaka vina onde ngolingi me yeba mukola nzambe ako senga biso te rendre compte. Na oke do pambola bandeko nyonso bazolanda biso bao bazobenga bao bazobondela mpona biso bao bazosoutenir bao baza na biso eza malamu. Bobenga mingi mpona message oyo natiaki lobi message wana suite nango et fin bozwa ngo kala mingi te ezali nana technicien te ba des fois naza obligé na travailler nga moko cameraman technicien mama bena kutu pa yekola ko sala film ko caméra po des fois to ko futa motoya ko travailler na tina 5h du matin écoutera trop cher ya mona moni biso mo to se couper en 4 pour na poto vraiment bateau ba sala bénévolat net biso bazate. Mais félicitations na ba oyo bazo pambola ba oyo bazo futa ba facture na biso ba oyo bazo soutenir ba oyo bazo contribuer na ba misala tozo sala. Ba maman mususu ba benginga batinda ki déjà ba carton na bango ba senga adresse l'église ya masina na pesa ki ba carton batinda ki onga na yebite contenu nini et c'est commis ba yebisi ba dirigeant ya nini ya la moisson mondiale sorry Kinshasa ba que nous voit pour ba kabolela ba maman ba bola ba nini nzambe apambola moko na moko oyo asali ba don wana pour l'église. Tolobaki pe tozotonga na Kinshasa bomona ba maquette contribution ya tol contribution ya ban ya kiti e uza kitoko. Merci nzamba mona bino nzamba lobi ba o nyuso bazo seme na bilanga malamu na église na ye ba koza ba locataire te pe ba kokelela te. Alors na vie il faut jamais oublier ces paroles. Na vie lelo na opé sa conseil. Bats-toi pour des choses. La réussite et la progéniture. Nous avons dit que, à Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais établi, je t'avais appelé, je t'avais établi. Et je t'ai appelé pas pour le malheur, mais pour le bonheur. Nzambe alingi ozala mukila te ozala mutu. Nzambe azoyeb sa prophète Jérémie alobi avant botama na bengaki yo po banga te me po bando bang sabato. C'est-à-dire, peu importe l'attaque, le recul, la menace au joie, il faut monaka réussite dans ma caméra sur toujours ça. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour des choses. Réussite ya makamozo sala na progéniture na yo. Nzamba yebisa biso ne bandela mokili. À Monique, l'homme il n'était pas bon que l'homme soit seul à l'objet. Je vais lui créer une aide semblable. L'air a créé moi, c'est à lui remplissez la terre. Kobota, ezali mibeko ya nzambe. Mokobota na mobulute, okobota kilikilite, okobota fobala, opesi masanga, obali, na famille ya mwasi. Sima olongwe pa na bino okozwa ndako mwasi alongwe pa na bango aye ko rejoindre yo ezatene lelo tout monde ba gigolo bible lobi l'homme quittera lelo comme femme quittera mobali aye okota ki mario na ndako mwasi azosambela pe nzambe azoke pe na église batu nyonso to bavandaka na sima basi nzambe ayoka prière na bino te po bokota lola te po botosa liloba na nzambe te. Bato nyonso to bavanda na basi babala bango te ba déshonora basi wana pe ba kokota lola te ato yembaka na chorale ato o prophétisaka ya lokuta d'ailleurs ato lalaka na église okota lola te. Bato nyonso to bakena na église dirigée par ba prophétesse ba pasteur ya basi ba okota lola te. Parce que nzambe apesi mwasi ministère ya ko lead te. Mais mwasi akokote en église akokote ba mama akokamba ba mama. Bato surtout pe bakena na église pasteur nzamba benga été a s'autoproclamer ou bien vienne à confiance a bengsa ye apesa ye cop na bango basa bo kota lola te okoza lola la église
olatisaka pasteur osombelaki bilamba osombela voiture mbongo no sotiaka kuna lifelo direct. Donc kobota ezali eloko mututu fo abota ndeko nanga nazoloba mpona oblesse bato te so nano bota te en tout cas un problème na nzambe. Il faut kota ba jeûne et prière oleka na ba délivrance po nzambe alobi na Israël moi c'est komba ozala te yango li basi ko ba shabani baza basi ba lakela mama be moi ça ko salela nzambe ta zo bota te basi nyonso ba salela nzambe ba bota ba otu bazaka ba stérile nzamba umisaka bango po babota bana ba mystique lokola ba ana ba mama ba prophète danger même ba Jean Baptiste bazaki ba stérile mais après nzamba fongoli babota bana ebelete mais babota bana ya batika sang. Alors yo salela nzambe ndenge nini wana ti lelo bota te. C'est grave encore au bota te ou adopter pété aux umbongo aux umisolo na gauche na droite bana ba kufela ba boti bana ba bola bazali ko adopter pour toucher motema nzambe mais yo sala ngote tondi sali bumuna yo na ba Grèce pour orenosika moto. Alors balobi susu il faut ça attention na biloko mibale. Ton meilleur ami est ton ennemi. Aux en biloko mibale, il faut ça attention. Meilleur ami na yo ako trahir yo, meilleur ennemi na yo pe ako trahir yo. Faut keba. D'ailleurs, les lots poto, on ne sait pas qui est ton ami et qui est ton ennemi. Mais la Bible est claire. Batomite mamabe na ba tuya satana na malam owe ba ona misa. Bible la ndenge moko na politique. Ba kolabo ba traître. Ata lobby ndenge nini na suka oyebe na misala. Vital Kamaleon a sala ba déclaration à loba nyoso. Lelo maloba ne kangi poto yebika za aventurier. Ndemo na ba fumutoto ba venturier wana nyoso futo juger ba ba ke nanginga pour bazali contre révolution peut contre peuple, ennemi à peuple. Donc il faut faire trop attention entre ton meilleur ami et ton ennemi. Il faut voir qui est ton ami et qui est ton ennemi. Nzambe azolokum. Tous avons un petit déjeuner, kola mkeza petitité. Et là comme sousou, il faut ça la maîtrise ya biloko mibale. Ya mbongo na sexe. Abraham likolo ya kozanga maîtrise ya sexe abota ba musulman ba comment on ba bombe partout ba musulman ba chrétien ba na tata moko ba na garna ba na sarai nzamba yebiso ko bota ya moni zo umela oliazela nzambe atuna nzambe akenzela mukuse bien que moi sine mutayaki na lelo bana ya Sara na Aga bazo bunda bamso bazo ba bombe likolo ya ozanga maîtrise. Un serviteur ya solo ya nzambe ba yebake maîtrise ya sexe na maîtrise ya mbongo soko longi biloko wana longi ministère ya woni batoko biso ba proverbe 30 bato ba rozo biso te poto longa biloko wana bato ba yebi ngale na la idée forme producteur ba yebi marba basi marba minkara me ba yebi tant que na komi pasteur ba yebi parce que nzambe alobi tika la vie yaka et pas nkolo donc na bandaki nanu na kindumba na vie na kiyanke na scroquerie le na yambi yesu na tiki yango moni moyebo kanga ba miti feate mais ba oyo na ba sala vite oyo na ba zwa basite bazo ko découvrir kindumba na kati église ezali mawa mingi. Alors yango moni même yesu tango ba betaki na Golgotha ba ke ko crucifier ye atikala ki jamais bolumbu avec un sous-vêtement na ye. Nazana maté à mon terre ba serviteur. Ba serviteur on a ina bimisa ba pasteur na ministère on a format na terre bango sur enseignement ba bango titre na ezali les caleçons de Jésus. Pour nani caleçons de Jésus et quoi y quitter. Un grand ministère, un grand ministre de Dieu. Ya muke ala raté mais ba oyebo grand soki caleçon na yo ezara pétété. De bana kichasa baloba. Mosa nzamba solo ki abotia a center abimina bo asia signé ba contrat. Bolande bien botu na zobozia opeso combo place nini
wankovi apesaki ba plan mosali na nzambe solo a mutu amibatelaka sexe na mbongo alanda yango te soko oyebi ke toyaki bolumbu tozonga bolumbu okokolinga kokangama na mbongo te banokaba koede bato yango moni biso tokomprena makambo nzambe asalela biso bambongo todepensa mpona basi mpona baambiance banini tomonaka nde tokozongisa yango te yango tokoma koede bato peuple de Dieu bato bayebi misala tosalaka bayebi soki tokenda na bakinshasa na toza bapremier pasteur bakaba mbongo na imka toza bapremier pasteur bamema bakar bapesa bapasteur bacrédit chaque kongo mpe azwa crédit bokotuna ye ya kar eza teke mpo toza nango ebele ya mpo toyoki mongongo ya nzambe mpe tocomprendre biloko donc mosali na nzambe solo il faut asala trop attention mwana na nzambe mpe mosali na nzambe il faut asala trop attention na maîtrise ya mbongo na sexe. Comment yo za mokambi ya chorale obimi na batata nyonso église? Comment yo prophétesse yo mama pasteur oboti bibota bota bana na batata na bango bazo bengo pe prophétesse bazo bengo pe pasteur ba mendre musu pe bazo kofuka mayo tia bango maboko na yo na bango boza bilakeli mabe na komaki yango balobi fuko zala na croire na deux choses. Il faut croire que nous sommes sala. Nzamba s'appelle victoire sur la croix. Na Golgotha le bagi tout est accompli. D'autres bundaka avec la victoire. Il faut croire na nous. Nana croire que loko nous surtout na sala kana sala avec la victoire. Na croire na nous. Deuxièmement, il faut croire na yo moko. Et ça va tout ba croire na bango moko te. Au moins, il faut que le prophète Mora sakola pona ye, il faut que le banane azo lokaye, il faut que le banane azo freneye, il faut que le yeb se makamba vina ye. Il faut comme à niveau na biso yo mo comme prophète a vina yo. Yo mo la ina buto comme sakola pona yo. O comme ko sakola pona bana na yo. Parce que Nzambe banana Golgotha, banda o rideau pasola ki a koti na lié très saint, a comme ça biso nyon surtout sacrificateur. Voilà, na ofungula comme ça. Donc il faut que croire dans Nzambe et puis que croire na yo moko. Qu'on a confiance ya biloko mibale, il y a compétence na yo, compétence za oyo yebi na parole en Nzambe, ba promesse en Nzambe eza nini. Nzambe alobiti sera la tête et non la queue. Nzamba azobisa je suis tout lié azobisa je suis abi fortifie-toi, prends courage. Alobi si tu veux réussir, médite la parole de Dieu nuit et jour. Donc faut avoir confiance à la parole en Nzamba. Nzamba ko sarate. Il y a misa to yaksi zala na dignité. Zala na dignité, il faut zala moto à dignité. Nga zala ba te belé ba benga bango moko. Pas Nzamba toucher biso to église. Pas Nzamba toucher biso to to pesa mbongo, pesa kombo, pesa boy, to pesi. Soki Nzamba a toucher ki yo, soki na pesi yo kombo, c'est que yo moko fotia si mo benginga opesi nga code. Mais yo benginga lo binzambe moto ayebisi yo. Na pesi yo kombo, na pesi yo nyonso. Na ko ba no bengo sute. Ndeko, est-ce que tiaki ndeko, otie na ozwa mkoni? Non. On a la dignité te. Mutu a dignité a landela makamote. Mutu a dignité a mikitisa te, a mikakola te. So Nzambe mutu a touché yo benginga. Na pesi yo kombo na pesi yo nyonso. Na kombo ko zela siko yo benganga pour pesa nga code. Soko pesite ou bengite c'est que Nzamba lobela gyote alors ngala ko ba nolando na simate lokola nyon mais lelo combien de ba pasteur na Kinshasa na poto bandimi ba komo kiba ba na phone po soka bengi kaka pa ba yebi ka komo senga code okomi ko senga okoma bisenga senga en réalité mosali na Nzamba solo alukaka muto azwa na musala futai ngala lingaka Nzamba futanga na lingate muto futanga soki Nzamba futu ko futo kitoko Yami Balé Soussou, prends soin de toi.
pe zoa de sorte à battre, il faut en charge ba veuve na ba orphelin. Il faut voir ba veuve na ba orphelin na musala ko idara bango ko pesa bango ba mbongo ko supporter bango payer ba que vie ezana quatre sens. Vie ezana aimer bolingo, vie ezana souffrance, ezana ngonga faut souffrir, vie ezana ngonga faut lutter et la souka nango il faut gagner. Bien aimé, si potaka ba veuve, si potaka ba orphelin. So ngo beta bindo na nzambe, ozanga kate, nzamba lobi, je donne la semence au semeur. So oza semeur na bilanga nzambe oko ozanga mbongo, nga na zanga mbongo ti. Na vanda ora, muto na nzambe. Nzamba touché ngai. Pesa côte, pesa com, pesa compte, pesa combo, kende zo western. Sorry, pona ni nazanga kate. Po nzamba yebi ke naza moloni na bilanga ya ba veuve ya ba orphelin ya boprimé. Soki nazangi babola bazangi. Soki na keleli babola bakeleli. Nzamba ko permettre te ngana zanga. Nzamba no sala nyonso tu ngana zwa po abi ke babola bo orphelin boprimé bazali. Secret na ngwa. Lelo ezalaki kola muka ezalaki ba conseil pona sukisa nazo kolakisa bino mwa ba biloko oyo na sombi o nazo tindela babola na Kinshasa na ba serviteur de Dieu bomona nazo lakisa te pona ko tuta tolo mais nazo te yo pona biso ke makambo yo nga nazo te yo na sala ngo na pika ngo tongo malamu nzambe na nga pambola bino nzambe na nga tambola na bino tikete mateya oyo efungolo miso soki etouché yo kosemeka epa na nga te bapaster baza ebele même église place outa bato ebele avant ya poto bapaster baza osambela bakilte matinal bando longwa ozwa visa oya église wana ta sente otinda te paster abato aza kosambela mpona obutu na moi ata lipapa pamba otinda te ata $100 apamba otinda te etali yo à suivre. On a vu ba sandal, ba sapatu ya bana Kinshasa, eza ya côté parce que eza ya ba église oyo tokopesa bana ozomona désolé misusu ya eza ya bilamba oyo tuza bilamba ba chemise misusu akala na lata bokomona wana ba breaking news na ba video bilamba nyonso na lata ezali awa ba sapatu na ngai yango ezokende bozomona. Donc, bilamba yango oyo tu omona yango oyo babiloko nyonso tu basapatu mosusu yango oyo okoki komona basapatu yango wana na kati ya bakarton ozomona bilamba basapatu donc yango ozomona eza bakarton mosusu tu ozomona eza basapatu bapere basapatu mpona bana na bonane bana l'église oyo eza basapatu ya baprotocole oyo eza ya bana bakopesa bango bakado biloko mosusu bakarton mosusu ezali awa mpona kotalisa bino ke eza bamisala oyo tozosala bambongo mingi peut-être oyo bopesa oboni babiloko bapantalon pove balata ezokende mpona mosala na nzambe ba-t-shirt oyo bomonamona yango na badidas nasala nango baémission yango oyo ezokende Kinshasa carton mosusu eza na couloir awa oyo ezokende mpona koede babola oyo eza basente église sente ekokende mpona église elongo sente ya biloko mosusu bakati mpona eza ya église ekokende mpona église bozomona nyonso tu ezokende ekokende na DHL mpo ekoma avant bonane bakabolela bana na église donc badon biloko nyonso tu boza nango mposa en tout cas bapake mosusu yango awa eza ya kotonda bozomona eza ya kotonda awa mpona
badon l'église ozomona bapake biloko nyonso to yango ezokende mpona bandimi. En tout cas journée malamu oyo aza na motema asungaka babola aide baorphelin